Sindika bosolo na bosolo to mesana koloba mwana mboka Ange Kachila azabongo mongamba na bino pona koloba bino mayema kolekana mboka ya Kongo na bosolo tozawa na kosala mosala penza na bosolo elongo na bino tokosala penza makambo kitoko pambate biso ndeba ya bino pe ya biso tosito mesana kibonde kona biso motako kata zate mwana mboka Ange Kachila mesana bongo kopesa bino basango na ndenge ya bosolo basango obolingaka pena ngonga obosibo mesana na mwana mboka Ange Kachila ba reaction na bino makambo na bino mituna na bino WhatsApp eza wana pona kobenga na za wana pona bino pe boza wana pona biso mbote mingi na bino bandeko balandi tindika television na bomesano ndenge bomesana be kolanda tindika bosolo ezesika ya kobeta penza bosolo makambo ta rapenza mboka na biso to ko yebisa bino mai oboluka kana ngonga obosi bomesana kozwa na bomesano ngayo bino Ange Kachila na kendaka kolakisa bino ko komisa bino epai obo komite po kolakisa bino lolenge nini makambo ekoleka lolenge nini to ko sunga mboka lolenge nini to ko penza liboso na ngwana sala kaete ngana kende kolakisa bino esika e po kolakisa bino to kopanza sango onga pe na moni bino pe boyoka kasi na bandi bokoka mwa motaza pe mena ngala tinzambala mokoleleki na yambaki mbandeko ya kitawala bao balobaki ete po ete Kongo ekende liboso il faut fatia kende na ikafelesika e bakanga penza Kongo soki bafongoli boloko wana te Kongo ekokende penza liboso te kobaluka kaka na esika moko na yango wana tozokoluka luka esika bosolo ezali esika nini ko benda mboka ikende liboso esika nini ko bakisa pe mo eloko na kati ya mboka na ngwana na pusana ngi penza pembeni susu ya bandeko ya 3e testament pour la koyoka pe ya bango akoyebisa bino aza nani pe kombo na ye nani to yambio malamu papa to pesi mbote mama journaliste papa yebisa biso kombo na yo nani kombo nanga papa Tumba nazali représentant provincial ya église du 3e testament ndenge ezali wana tozali na mukolo kati ya semaine mais ezali mukolo na biso ya programme ya culte te kasi lokolo ye kokutana na biso tosengeli kosolola otuna mituna ozana yango posa topeso biyano oyo tozana yango ndeko biso motuna ezali to bosenga na biso ezali koyeba tina penza ya lisa ya mangomba ya eklezia na kati ya mboka iko sunga mboka na nini pamba te kotala penza bae oyo tobengaka ba pasteur basengaka be bibonga soki bibonga ngo esimbi te bango na bango bakundongwana kasi motuna ekomi pe kobangisa biso bandeko mususu bakomi pe kobanga kokende na mangomba po akosambela bakomi koloba ete mitema nde eza losambo na biso kasi lingomba kokosunga ekolo na nini lingomba ezali na litomba munene po ya kotombola ekolo na maimanso oyo etali sécurité spirituelle ya baimboka lingomba tobengi église ezali na devoir munene ya koencadrer bandimi to pe bayemboka po ete bakoka kolanda manso oyo ezali kouta na bokonzi ya leta mpe barespecte basalela yango po ete mboka etambola ekende liboso lingomba ezali pe na devoir ya kosenga epai ya nkolo mpo ete apesa makoki na baye bazali kokamba biso pe mayele na bwanya bakoka kotambwisa mboka malamu ekende liboso lingomba ezali na devoir munene vis-à-vis ya batache oyo batu ya Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, Tilalong, et Zaliko ça la fierté à la communauté Nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes, 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 yes. C'est créé Elton Store et Zalika Kamoko, le sérieux, accueil, na service qui toko na ba client na ye. Avec ma produit où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon climat bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le perso de produits cosmétiques. Il y a solo,
produits originaux. Et yes, les alipes perso ya produits alimentaires naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo, ou ya poso ya mama mwasi kitoko. Poso ya mwasi penza bazali kolula, poso ya mwasi mobala kotala ya lembate. Poso soko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produit ezoteka na kati ya Eden Store. Na ba produit alimentaire pour ya Eden Store, yango de secret ya cuisine ya mama congolaise. Eh oui, nyonso ko sepelisa mobali na yo ezali pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na yo ezali. Oh yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atalaka yo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes, olingi mobali na asisa biloko nyonso otielaka ye na mesa. Secret ezali kaka moko, Eden Store. Muna mboka kasi koyeba penza toza na posa koyeba to bandeko bakolanda biso baza na posa koyeba penza bondeko ya misato tina nango nini bondeko ya misato eza premier testament to deuxième testament nde bokoloba eza troisième po bandeko nyonso bayebi kezalaka be batestament mibale ya liboso na ya mibale kasi bino boza troisième mpona nini troisième testament mwana mboka tozali troisième testament elingi koloba te biso nde topesi dénomination wana kombo wana ezali nkolo ye moko nde abengi yango troisième testament pamba te mokolo ayaki kosala alliance oyo tobengi troisième alliance mpe alliance ya suka kati na mokili na 1936 liboso ya mbai kazali kobong nkolo ase deklaraki alobi ngai nazali nkolo mwana nkolo tata atindi nga tosala bondeko ya misato yango wana ti lelo lingomba ya biso etikala na kombo ya bondeko ya misato kasi aye kososola na kati ya mkoma alakisi biso alobi nasala bondeko ya kala ya liboso elongo na Moïse ezalaki mpona kosunga humanité bato basi babosanaki nkolo bakomaki kosalela banzambe ya bikeko bakomaki kokumisa mutu na mutu nzambe na ye esengelaki bato bayebaka nzambe ya solo oyo abota bato oyo asala mokili azali ye nde azalaki kosala na Moïse wana ezalaki ancienne alliance apesaki 10 commandements atindaki akomisaki mikanda oyo toyebi mitano ya ebandeli ya Bible mpe lisusu atindaki baprofete mosusu bakomaki oyo ebakisi na kati ya ancien testament ntango aye kosala nouveau testament ezaki parce que mbeba ekotaki na kati ya ancien testament bato balandaki mobeko na ye ndenge ezalaki te yango wana ayaki kosala nouveau testament ya ntango ya Jésus Christ lelo oyo tokomi na troisième testament pamba te ndenge alakaki akoya kozongisa mokili ndenge ezalaka na ebandeli oyo ezali testament asali na batu mwindu nyonso kasi mpona kosauve mokili mobimba kolongola batu na bowumbu ya mabe kozongisa bango lolenge bazaki na ebandeli troisième testament nde yango wana kasi troisième testament tokoki kozela nini pamba te biso bapandisa yango toza mpenza quatrième pouvoir kasi pouvoir na biso bazongiseli biso yango eza mpe tokoki kosunga ekolo na koluka lolenge nini ya baye ya mayele to mpe baye oyo baza mpenza na bomoni ya liboso ya molai mpo ya kosunga ekolo etambola mpenza lokola bikolo nyonso kasi kotambola oyo to kotambola koyoka mpe to koyoka bandeko mosusu ya mangomba mosusu balobi mpo ete mboka na biso ekende liboso ekangama na mboka moko kote ya Bangala nayebi te soki na koloba kasi na ekafela toyebi biso nyonso eza mpenza na ngambo ya Bangala epai bakoko na biso bazalaki mpe bakangamaki na bowumbu bazalaki na boloko avant indépendance siko bino bokoki koyebisa biso nini bino baya troisième testament tokoki kobika nini na nsima troisième testament mboka ya biso ekangami na epai bazali koloba ekafela te mboka na biso ezali indépendant elingi koloba soki mutu azali ya kokangama azali ye moko nde akangami na epai azali kotanga wana kasi mboka mobimba ekangami kuna te
biso tozali baye ankolo tozali kosalela lolenge ya lingi tokoki kozala jamais akokanga mabonde kwa misato eza na priorité to pe ba objectif ya koatteindre oyo eyeli na kati ya mokili ezali 7. Premièrement ezali koboma nguya nyonso ya mabe elongo na mokonzi oyo azalaki kosalela yango Lucifer. Deuxième objectif ezali po ya kosalisa bayebanso oyo bakitanaki mabe. Troisième objectif kosala ndaka ya sika pe koboma bandaka nyonso akala, c'est-à-dire ba pacte nyonso esalaki que mokili ekoma na kati ya maboko ya Satan. Il fallait koboma ba pacte nyonso wana kosala ba pacte ya sika oyo ekoki kozongisa mokili ndenge ezaka na liboso makambo nyonso etambola lolenge nkolo alingi. Quatrième objectif eza mpona kopona bato oyo bakoki bongola baninga oyo nyonso ya mokili mpo bakoka kolanda mitindo na mibeko ya nkolo tata. Cinquième objectif ya bondeko ya misato ezali mpo ya kopesa bato oyo wana baponami kopesa bango nguya to mpe kolakisa bango lolenge ya kobatela nguya ya bonkolo lolenge nini bakoki kosala na baretraite ya bambula ya bamikolo ya basanza mpo ete babatela bokasi wana ya bonkolo mpo ete batambola lolenge nkolo alingi bazala bamaître ya mokili. Sixième objectif eza po ya nkolo asalaki bondeko ya misato po azongisela biso bato ya mokili bokasi ya kotinda bitumba to mpe kopekisa yango se na liloba ya monoko pamba. Septième objectif mpe ya suka ezali po ete mokili mobimba tosangana na bonkolo moko topriaka nkolo moko po a partir ya wana nde tokoeradike liwa na kati ya mokili nde tokolongola donc leloko totangi liwa mutu akoma kokoba na kokola tikino akozonga na bomoi na nzoto na likolo oyo nyonso bazali koyebisa biso mboka ekangami te. Déjà tozali délivré depuis 1936 nkolo asali bondeko ya misato po ya kolongola mutu na kati ya mbowumbu ya mabe. Mutu oyo azali lelo oyo kokroire ke bandoki bakoki kokamata to mpe kolia ye to mpe kokanga bachance na ye azali nanu mowumbu ya mabe, azali quelque part mowumbu elingi koloba azali nanu na au service du mal, nanu amilongoli na service du mal te. Oyo nyonso akozwa baptême na 3e testament toyebi ke azali délivré na mal, akoki jamais lisusu kosala déclaration avec bakangi ngai na epai boye to mpe bakangi misala na nga to bakangi mboka na biso epai boye to epai boye. Si toloba lokola deja bondeko ya misato ezwami deja lokola esi esalami na kati ya Congo eza deja ya kofungwama wana eza koluka oyo biso ndenge nalakaki na bino ete moto nyonso aza mpenza na ndingisa ya kopesa ya ye makanisi to kolakisa bayi mboka nzela pamba te tokomi na ngonga moko tofandisa ekolo na biso nengo wana ngai Ange Kashila na kotambola na koluka esika bosolo ezali wapi tokutani bongo na 3e testament oyo eza nanu aibandeli na kozala na bosenga penza ya bankoma na bino bakomatere na bino pe mituna na bino soki botuninga na koluka na ya koluka susu papa Ntumba po ete tokoba penza na masolo pamba te tozalaka wana mpo kopesa bino masolo papa Ntumba tolingi susu toyeba mingi kaka na mambi penza etali 3e testament oyebisa baye oyo bayebi yango te bakoki penza kozala lolenge nini kobika ndenge nini pamba te na mboka na biso baebele oyo bazaka libanda bakomi kobanga kokende kosambela balobi ete tokende kosambela po ete tokovwamisa bapaster totielaka bango mabonza na nsima nango bango bakokende kowelela bibonga ya leta mpona bango bazwa misolo kasi bino eklese ya 3e testament bozosala nini to makanisi na bino eske bozwaka mpe bamessage ya mboka oyo eyaka mpe na nzela na bino mpo kosunga mboka avant likambo esalama bino mpe bosi bozwa message ya bongo. Mosala ya Église ezali kolandela mayemanso ezali kotambola na likolo to na bakonzi ya mboka mpe kokuluka kovulgarize yango epai ya bandimi oyo bazali kofréquente Église wana ezali priorité ezali lokola mission principale oyo Église ekoki kosala na kati ya mboka po ete esunga l'État. Alors biso bondeko wa misato tozali koyeba ete mabondeli
bikila to mpe losambo tozali kosala ezali kosala ete mboka ezala na kimia, ezali kosala ete bwanya to mpe mayele ekoba kopesamela bakonzi ya biso mpo ete batambwisa mboka malamu na lolenge esengeli. Tokoki koloba ete eglize ezali a part, bokonzi ya mboka ezali a part te, ezali eloko ezotambola ndenge moko. Biso ozali kosalela na spiritualité, bakonzi bazosalela bomoto na nzoto ya bato. Bino bosenga facha ye pa na bino te po bobatela ye. Toza na posa ya kobenga ye aya, pamba te ezali occasion ndenge opesi biso boye, tozali kosenga ye aya mpona kobatela ye, ezali na eloko mosusu te kaka losambo, kasi nkolo azali na lolenge azali kolakisa biso te oyo nyonso azali na posa ya protection sur le plan physique, même soki individuel akoki mpe koya lolenge ezali ya kosala po ete azala protégé de manière à ce que azala kokroire to mpe kobanga makambo ya mokili to mpe bandoki ya mokili te, azala indépendant ya bato oyo bazali kobebisa mokili na lolenge ya nguya ya mabe. Kasi na kati ya bondeko wa misato bosalelaka bibilia kaka ya deuxième alliance to boza mpe na mokanda na bino. Soki tobengi troisième testament, c'est surtout le livre, eza surtout mokanda oyo nkolo akomisi kati na bondeko wa misato, akomisi prophète Mbai Kazadi Nkobongo. Mokanda wana ekomami depuis 1945. Bien sûr, tozali ko croire na Bible pamba te, soki tozali ko mibenga troisième testament, c'est-à-dire tozo reconnaître que premier testament na deuxième ezalaki. Lelo yo tozali troisième testament, lelo ezali ma teya ya sika oyo nkolo ayena yango, ezali ko uta a partir ya awa epai ya sali alliance ya suka na kati ya batu mwindu, ezali ko koba kopetola mokili pe kozongisa ngo ndenge ezalaki. Tozali na devoir munene ya komema sango oyo na bamboka nyonso ya mokili po ete bakoka kozwa liberté spirituelle to pe indépendance ya divinité na bango, bakoka kovanda na kimia pe na bonsomi nyonso. Mutu akoki kobanga lisusu ndoki te, mutu akoki kobanga lisusu kisi te, mutu akisi akoki kosala succès koleka mutu azali kobondela nkolo te. Epai troisième testament ezali koloba toboyi bazali croire na mankoma ya nkolo, en même temps bazali kozongela coutume to pe ba magie ya tango ya kala. Soki ozali nanu na croyance wana, c'est-à-dire ozali yo moko kondima te makambo ozali kosalela, mais biso tozali na kondima kati na mokanda na biso ya troisième testament, pamba te nkolo azali kosakola kolakisa biso manso esalamaki avant que mokili ebeba ekoma lelo ndenge ekomi. Periode ya Adam na Eve oyo bato nyonso bazokanisa nde periode ya ebandeli, nzoka na troisième testament nkolo azali kosakola lobi wana eza periode ya ebandeli te, wana eza periode ya ebandeli ya masumu. Yebake masumu eza na periode ebandaki, eza pe na periode kosuka. Alors fin du mal yango wana bango bazali confondre kobenga fin du monde. Il n'y aura plus jamais du fin du monde. Toloba na kati ya bondeko wa misato bino bozelaka mokolo ya suka te, bino bozela ngo te. Mokolo ya suka oyo toyebi ezali mokolo ya suka ya mabe kati na mokili, c'est-à-dire la fin du péché dans le monde. Soki mokolo wana salami nde yango tozali kobenga suka, kasi ezali fin ya bato ya mokili te, po nkolo azali éternel, azali kobenga biso bana na ye bankolo, tozali pe ba Dieu lokola ye, tozali pe pouvoir ya kotikala libela seko ndenge ya tikala na mokili. Pamba te nkolo malgré tomonaka ye te, kasi azali akufaki te, azali na bomoto na ye na nzoto, mais na dimension oyo tozali komona te. Esengeli moko na biso pe akoka kokoma na niveau wana. Alors pona kokoma na niveau wana ezali impossible te, nkolo azali koloba landa mitindo zomi na mibale na mibeko zomi na mibale na tindi na kati ya troisième testament, salela pe 60 recommandations tobengi ba mibeko okomona un jour que eloko tobengi liwa ekozala musika na yo,
okobanga liwa te pamba te okokende lolenge ye moko apropose po ete olongwa na dimension oyo okota na dimension mosusu ya kovivre éternellement. Tokomi kokende na mwa suka penza na bandi okoki koyebisa na baye o nanu bayebi bondeko wa misatu te bayoki yango kaka mokolo ya liboso okoki koyebisa bango nini na mwa bokuse pamba te tokozongela bino kaka o eza mbala ya liboso boleka na tindika tokozongela na baye o penza mwa lingala ezaka mwa kokoso tokoluka baye o balobaka mpe mwa lopoto mpo akoyebisa moto nyonso avanda penza azala penza kimia mpo akolanda penza na ndenge esengeli mwana mboka mwa na bokuse mpo akoyebisa bandeko bakolanda bino na mbala ya liboso. Merci. Soki mutu azali kolanda biso pona mbala liboso asengeli koyeba ete troisième testament esila kokota kati na mokili. Kasi nkolo azalaki kotambwisa yango na lolenge ya clandestinité pamba te etumba ezalaki makasi. Etumba ya batu ya mabe basangani na milimu mabe po ete babundisa donc parole ya solo ya nkolo ebima te etumba wana ezalaki. Ezala pe lisusu mangomba ya kala oyo bazali kobanga concurrence ya parole vivante oyo ezali kobima na kati ya bandeko ya misato bango pe lokola bazali na etumba wana lisusu. C'est pourquoi nkolo atambwisaki biso na lolenge ya mobomba nu kasi lelo oyo alobi ye moko alobi bobima liboso ya bato bozala liboso ya kamera bopesela bana na ngai ya mokili bayeba message ya sika évangile ya sika oyo na lakaka na tango na kati Apocalypse chapitre 14 verset 6 na lakaki ete sango ya sika ekoya tobengi évangile éternel oyo ekosakolama na minoko nyonso na bamboka nyonso mpe na batribi nyonso lelo oyo esi ekoma na kati ya mokili ezali na bato mwindu ya Congo Afrique RDC ezali kosakolama po ya mokili mobimba. Tozali na posa ete soki oza na posa ya koaprendre oya na adresse na biso locale tozali na Lemba avenue Dundi numéro 17 wana ezali adresse locale ya Kisasa mais baparoisse mosusu na Kisasa ezali to mpe na Mbujimai Kananga Chikapa toza mpe na Lubumbashi na bisika mosusu mais soki oza na posa koyeba mingi tokopesa mpe numero na biso ya telefone obenga otuna mituna soki pe okozwa occasion ya koya na adresse oyo touti kopesa oye po ya koyoka koyeba eloko nini babengi troisième testament nini ezali na tina nini mpe ezali kokende wapi. Merci kolo maman. Totondi botondi papa Tumba tokomi penza na suka masolo na biso kaka na boluki lolenge nini Kongo kobika bande ko mosusu balobaki ete Kongo ekangami penza na molimo lokola molimo etiki nano Kongo te moye tokende penza liboso eza te kasi nde esalaki ete ngai wa bino 11 kashila na meka kotuna tuna baye o penza bayebi makambo ya milimo ndeko papa Tumba yebisi biso ete Kongo ekangami na molimo te ndenge tuuti koloba awa na lobaki yango moto nyonso aza na posata na ndingisa aza na makoki ya koleka na tindika mpo akosakola sango nde bato ya troisième testament pe basakoli sango ya bango kasi sili lelo te to banda kokoba kaka mpona koyeba penza biblia na bango to livre na bango eza na mateya nini ya sika to kaka ya kala oyo toyokaka na babible misusu tokolinga penza toyeba lokola mwa ngonga penza eza penza mingi te yango wana tokati mpona mokolo ya lelo tokutani mbala nsima na pesi matondo mingi na bandeko banso balandaka penza tindika kasi mwana mboka mwa motu na penza na mosusu ya moke po akoyebisa bino biso penza o ata mwa moke na nkoma na bino ya mokanda ya bino ya troisième testament bato bakoki koyoka nini to bakoki kokanga nini eza kaka nkoma oyo ya bibilia to bino mpe bayeli bino mpe ya sika bino mpe bozaka mpe na makoki ya kosalisa baye oyo babelaka bokono ya molimo te kasi ya nzoto mpe bozalaka. Bondeko wa misatu tango kolo tata asalaki yango na 1936 eloko ya liboso apesaki prophète Mbai Kazadi ezali pouvoir ya miracle po ya koguérir bato baza na bamaladi ya ndenge na ndenge wana toza na 1936 na mboka Lusambu lelo oyo na kati ya province ya Sankuru. Mbai Kazadi asalaki ba guérison mingi abikisaki bato ya bamaladi ndenge na ndenge ezala pe bato bazalaki na pasi ya kobota bazwaki kobota ezala bato ya maboma asisaki bango maboma
yangona ezalaki lokola caractéristique ya troisième testament bonde kwa misatu batu mingi na Kasai bayebelaki yango na ndenge ya basalisi ya batu ya maboma, c'est-à-dire pouvoir na biso ezali ya ko guérir même ba maladie incurable oyo ezali ko oyo médecine moderne ezali ko kokate. Alors ezali pouvoir tozana yango ya ko salisa yango tozo salisa yango non seulement na ba prière mais ezala pe na ba kisi oyo basali à base ya ba plante matiti banzete na pe misisa ya nzete tozali ko sala solution mutu azali ko mela azali ko bika nkolo azali ko lakisa nyonso na troisième testament ezali na page oyo ezali ko lobela makambo ya science oyo ya mokili ezali na ba page ezali ko lobela historique ya mokili ndenge bandaki ezali na liturgie partie oyo ezali ko lakisa lolenge nini esengeli ko bondela po ete nkolo azala na bomoko na yo biso tozali ouvert soki bozwi ngonga boye komona biso tokofongola mukanda tokolakisa bino partie par partie mukanda munene ekomami na Mbai Kazadi eza na 24 parties. Alors tokolakisa pai makambo nini nkolo azali kosakola na kati ya mukanda wana kasi tokomi kokende nayebi te biso tokozela kaka moto oyo aza na nsima na biso papa tokoki kobakisa tokoki kotikela biso ndambu to ngonga na biso ekoki bazolakisa biso ngonga mpenza eza ngonga esili mpona mokolo ya lelo papa atumba alobi na biso ete mokanda na bango eza kaka oyo ekomama na bibilia te bango kasi balakisa bango nkolo akomisa bango makambo ebele makambo ya science histoire ezali na kati mpe kosalisa bato makambo wana biso moko tokolunga toyoka toyeba pamba te toza na posa ya koyeba neti nga naza mpenza na posa ya koyeba mpe ya koyebisa bino lokwa bomesano nde nalobaka pai nga nakoma kalinga kokomisa bino kasi papa tumba mwa liloba suka tokomi mpenza na suka maso na biso ya lelo liloba suka ekozala te mpona mokolo ya lelo pamba te toza na posa boya kozongela biso lisusu tokoba na kolakisa bana ya nkolo bayeba ete tozali na epai tokoki kobwaka likolo soki tomoni ke epai tozalaki komeka esimbaki te. Troisième testament ezali lokola dernière chance oyo nkolo atindi na kati ya mokili mingi bazali kozela yango na mikili ya poto oyo bazali koyika mpiko na kati ya recherche bazali komona ete esengelaki nkolo asala testament mosusu nzoka asi asali testament ezali epai wapi nkolo azali kopesela mabongisami ya sika oyo ekoki komema na bainnovation ya sika création ya sika pamba te soki nkolo tiki banda komisa mankoma ya Nouveau Testament ti moi mwa lelo elingi koloba te nkolo alobaka lisusu te nkolo azali koloba azali kokomisa liloba na ye ezali kokoba kokamba mokili kasi boluka boyeba epai wapi liloba wana ekomi azali kolakisa bato ya mokili nyonso ete liloba na ngai esi ekomi na Afrique ezali na kati ya mboka RDC bolanda liloba wana na kati ya Troisième Testament bokozwa lobiko bokozwa vie éternelle wana nde masolo tokoki kosisa na yango mpona lelo. Merci. totondi botondi topesi bino nyonso matondo mingi pamba te bozwi mpenza bopesi biso ntango ya kolanda biso mpe napesi matondo mingi na bazalisi ya chaîne tindika télévision papi keli rifan kisumi Mike Luzoladio tokutani mpenza mbala nsima mpo akolakisa bino na bomesano oyo bolingaka na ngonga oyo biso toyebi tokozela tolingi mpe nkolo mpe asala na ndenge na ye pamba te mingi balobi ete kongo ekangami na molimo kasi tokoluka baye oyo mpenza bayebi makambo yango ya molimo tokoki kosala ndenge nini kongo na biso ekende biso susi na biso eza ete kongo ekoma royaume kongo oyo todirige nde monde mobimba kaka afrique ya pamba te mais todirige nde monde mobimba mpo ngonga ekoki oyo ete kongo etombola afrique tokutani mpenza mbala nsima.